Quelqu'un comme Sankara, il passe à la télé pour nous insulter. Comment vous pouvez accepter ça? Motoloko Irita Kolata Kaleso et Toboka. Regas, Akolata Kaleso et Toboka. Namoano Kutu Robino, Oya Danser, Natangaska Kolata Kaleso et Toboka. Hein? Porte-parole Nino à la maison mère, bien misé Nino à Kolata Kaleso et Toboka. Par contre, so Aïmi qui va Kaleso et Toboka, c'est qu'il y a dans la Kaleso et Toboka. Vous pouvez que la minute au Bendi, ou Hollande Bisso, vous pouvez qu'il y a eu tout ballon, ça dit l'Ikemba, ça dit Toboka, pour Nasa. Sankara de Kuta, Yolo Bake, tout ballon, mais on va la Kaleso Toboka. C'est ça dans l'accès à Kaleso. Tala, hein, Bana Mazalia, Naba Grifo, Oyo, Pantalon, Yoro Toboke la Wak. Ah, mais Kaleso Toboka, c'est Sankara. So balandeli ekutu bien o ayele msusu nangenza. Oh, c'est vrai ça. Mais je te jure, nena aboye, nena telemi boye, ngai sexy, na lati Kaleso Toboka pour Sankara mutalobi. Madok na telemi boye enta, na ina car na nga danger, car ya libanda, obi malibanda monika, na za la téléphone na cher, nena naza boye, allez ça c'est moquer avec des gens. C'est moquer avec des gens. Putain, un problème moko. Oyo est découragé un orchestre na biso. Okuta na problème dévoiler penatuko. Problème na putana na wali bosso ezalaki on a tena on a kata mutema. Faut le barali comme la vérité. Ba nazong na parler na oka. Pe na bien tenda. Abengi. Te abengi et madame. On a besoin sexy pour la mettre à téléphone. Abi ah, c'est que ça t'a déplacé. Tu so aza aye c'est que venait de la forêt za pour ça solo na ebo. Bah attends on a un sur téléphone à tout le monde la bien venant de la forêt. Alors prise ah bien est-ce qu'on raisonner ah prise raisonner na réfléchir na vanda ça na boule mamsus poste on a qui directeur marketing et cali vide papa de la forêt ayocha docteur Pichu Muzungu directeur marketing docteur az infirmier asi ça kutu nini na ba docteur tachu baratonga boyo tché directeur na marketing na makambo nini yé na maison mère azaki nani azaki bureau ya flamme amemela ka flamme kita docteur Pichu Muzungu docteur ko parce qu'on a tali ndé ni mutu bo omoni musala kolinga ka te ba tchelo mutu wa yebita do diriger ba buzo ba nyonso ya banda ko sale ozongela bino ndesika marketing na maison mère comme ko sa nini kochité amosa ba sentiment na ye moko ça ma programme na yemoko donc tout le meilleur ça docteur a tuba ratonga na marketing a roya osani ya orchestre loi maison mère orchestre loi wenge musique à maison mère directeur marketing a liboso azala nani moni production imaginez-vous zamba ngani na créam zamba au trésor lumière à présent petit nanga il dormait chez moi trésor lumière petit nanga nazwa ka en Africa TV na radio nga sexy pour moi qu'il est comme une ingratitude ngane nazwa il dormait chez moi na Kasavubu na Bomboma. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notariat Conseil et Assistance Noka spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalés sur un terrain des 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone, plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai. Yandankala twende X-Bass Marandura Frank Stemai. Mwana bendana idéologique mushipa avec une petite partie de nekele où les bateaux là par rapport à mon appelé venabao. Salut à toutes et à tous, très chers internautes, vous qui êtes éparpillés
à travers la République des Survivants. Très très belle émission, valeur absolue. Cette émission qui est diffusée sur Africa Info, Balobi Zakari Mwamba, les petits aclés, Chita Sima, transfert le plus cher à Walakat Africa Info, Makambo. Merci beaucoup, na confiance Oyo. Franck Stemai Dissouka, Sali Pongaï, Zakari Mwamba, les petits aclés, les guerriers de la presse congolaise, Nazala à Walakat Africa Info. Merci na baya tout, merci na équipe Mobimba, na Moni Bongo, ba Château, ba Mayele, Open Up, vraiment équipe construite à Africa Info. Lelo na numéro ya Sikana Yamba Bongo, Mutumoro Boetam, c'est belé, boye belé sous-souté. Boye baye les sous-souté. Garçon Nani, il s'appelle Garçon Sexy. Garçon Sexy, porte-parole, et pas Rombo Tunani Aeroya. Mes homères accueillis, et pas Bill Clinton, à Bunga Pemba Moro, dans le monde musical. Chita Sima, toujours dans le cadre de fouiller car bateau ya Kala ou Basila. Pendant Rosong Sabino, Bilengi, on a vu Garçon Sexy, au lelo trobé télé ma solo, parcours na ye pour ni pe atika mais est-ce que ça la musique toi atika parce que na scène musicale tout le monde a sous-souté. Yango trobé ta ma solo na Garçon Sexy. Tika na fan sa bongo, Pape Théo Mukende la patoche. Hein, élégantisme Pape Théo Mukende na kata bela wana na Belgique, merci na confession sanga. Merci na Joss ma foi la mobala pembe. Hein? Nebalo barak derrière grand homme, il y a une grande dame, Maman Lisette Lokangé. Là où repose le cœur de Caps Kapanga, les champions, l'homme à la Rolls et Ferrari, les motivateurs de tous les motivés. Merci vraiment. Toza Bongo, na Garçon Sexy. Bonjour Garçon Sexy. Bonjour petit Zach. Maintenant, il faut rectifier le mot sur le barana que non, bateau babunga. Au Bunga, parce que au Bunga aussi, là, au moins on a raté. Non. Au moins on a sous-souté. Bila biso bato vai na bandako. Na bango bato yozolo bakebaza. Nani azalata? Bazo leka. Papa makamwa. Yo yebali nani aleki? Nani batusu ba découvrir aussi qu'on a minute batusu ba Garçon Sexy. Voilà. Voilà, c'est tout à fait normal puisque atako to muto abandi lelo. So po benge na muto azala succès. Zapela muto muso avandi batuni ndeyeyo. Ayebi epete. Alors nani na mito aleki coronavirus na succès. Etangela ngai. Merci beaucoup. Merci. Comprenez que nous sommes avec Garçon Sexy. Et Garçon Sexy, tout est un peu moins solo et musique. Tout est un peu moins analyse parce que vous avez moto yo au vivre un peu dans la musique, vous avez qui pas musicien. D'abord yo carrière na yo banda qui wapi pour le lotam sous apporter parole, le lope bimara na betando inquiet parce que à l'époque on a nous pena YouTube pena ya qui pena za qui penate on a zaki wa trop ba télé toujours ba émission ba musique à la télé tout consommer le YouTube comment le les appelle avantage à marambe belé et suko beta peu moi liso no moi parcours na yo. Ouais, Garçon Sexy. Je suis né ici à Kinshasa premièrement le 17 mai 78. Papa langa Jean-Pierre-Éric Kalukembiko, des présidents promoteurs de l'UPEPAC. Donc l'UPEPAC c'est l'union des promoteurs des écoles privées agréées en RDC. Donc c'est ça. Ma mère c'est Marie-Jeanne Mampouya, grande sœur à Batoussé International, Chocho Mampouya, Bémé Mampouya, Papson Wiyolo na Paris, Azolandanga, Batoussé International na Paris, Angélique na Paris. Donc il y a Balek Belé, moi na Liboso, il y a Balek Belé. Et puis, dans la salle études primaires dans la Christ-Roi, tant que moi na KV, wa bou na ekokende na Bambinière à l'époque, dans la salle école secondaire et puis humanité na ngai, na ekozwa diplôme d'état dans la Gradi. Gradi na Carrefour des jeunes ya Matonge. Na KISC. Na KISC, na Kérosa marketing et commercial. Administratif, hein, les lieux comme moi bon. Voilà à l'époque. Et puis, j'ai commencé ma carrière comme un rappeur. Vous savez, un rappeur, un jeune rappeur, Erwana Sirwana, ils ont réuni, ils jeune, ils ont branché, ils ont bambini Erwana. Vous voyez bien à l'époque, moi, Banagombe, pour un côté milieu, on a eu il faut à moi brancher. Je crois, maman c'était Bella, Fatima Seya. Il y a Ebélé à l'époque, Baebi, Garçon Sexy à l'époque, Raps. Comprenez à l'époque, Naobima, mais rappeur, il y a République démocratique du Congo. Pour rap, mais à la reine, Makilaf, mais Vanda.
On a c'était en quelle année on est meilleur rappeur? Abimaka meilleur rappeur en 1990. 90. Rappel, c'est vrai qu'il y a solo. En 1990, 1990, il y a un meilleur rappeur. Il y a Congo. On a un nini. Tu n'as pas nini au salaire et salaire meilleur rappeur. Le jeune gangster avance pas à pas au coin de lèvres d'Allemagne. Donc, c'est-à-dire, le jeune gangster avance pas à pas au coin de lèvres d'Allemagne, rejoint dans la main la coca plus le plique, les flics du coup réplique. J'étais les médicaux, garde-toi, ne touche pas la wana pepele, Alexa Manzana désanimé, pas comme paniqué, bazako sopaboul nakata koula sans le savoir, bagang baleki plan isolé, tringeza ko commandé à commander côté gauche, côté droit, tchekre niveau, ameramato samerano, amela shimbok, ebongo cocaïne, mastabane rebeba, filete tebeba, les jeunes gangsters à l'époque. La mer, pourtant il a vraiment, c'était pas facile. Vraiment. Quel bezaka kalabakila bon. Ezali donc il est belé kutu, il est belé kuteur moto mapé ko débat tout le monde pas à dans studio yoki. Moi maele wana loko eza o memi na moi lignée moko boye. So à l'époque ba yo zwangana rapper album ya Kao Debout. Album ya Kao Debout ya nani? Ya Marie-Paul à Chicha Belesi. Roi Soleil, c'est Jambo à tous les Congomans. Congo, from Jambo, DJ, you rap ça dose beba. You got the première Kao Debout. C'était moi. On n'est pas. Moi, tu as bien. Vienanga, Wazola, Nanga, Minitso. Kazo salué na Paris, si Kazali, do. Histoire est moulay. L'album, on a moutara pas Kezanga. Pour histoire, Bakosara. Bachanza répété. Voilà. Et après, si il s'est rendu ni po. Oko me pas rombo tunani. Vienanga mokal vilo kange. Vienanga mokal vilo kange. Mona matonge. Fionabi alandenga sko na oleka na émission moi pas vienanga Doudou Kunku à peine à Paris na Paris na RTNCD. On a vraiment 4 escalator voilà. On a ma 4. Oh non, sexy faut un plateau banini idéologie de sous sexy kana cadre koluka les jeunes producteurs. D'abord des sous qu'on produire ba jeune tala ba barankoyi ba pipi de lion ba musicien aji bali bomune no mwana makaka na Gidol banani ba producteur qu'on a produit ba parce qu'on vient la bouton soutenir gala c'est Abeto Center. Yepende ta salara ke na rappel na bon mwana ya Kao Debout. Ozomon vient nga Doudou Kunku. Est-ce que ba question ande ko poser nga Venanga Alvi Lokange Bavandaki, Navie Philippe Lokange, Narombo Tunani. Bobby, mais Pécho, c'est un génie. C'est un bon parleur. C'est un bon marketeur. Alvi Ami, mais au petit nanga ya parlé, Madoki, Bona Kavenga Mona Matonge, petit nanga, Té Rombo Habité, faut me mélanger Pécho. Ah, il se quoi proposer, moi, n'a comme apporté parole, ya Rombo, Talaga à l'époque. Ah, n'a porté parole, n'a pas de dans ce Sunday. Au monde, pour la à l'époque, tout le monde va porter parole, il y a Kalabazaki qui vraiment à niveau. Par rapport à Pécho, à l'élo, poli, belé, à l'époque, pose à la porte-parole, il faut à critères. Au monde, petit, on a la qualité. Tout ce qui est en Orlando, na TV, qui nous coûte un globe. Na coûte un globe terrestre, na okaka rombo tunani, pour tout le monde. Ayaka ko beta vilanga rambo ba coup de tête gala la pekao skwazo luka sexy wa maquette makeboye to kuta na vie bisinga sexy yonde ngozawana oza mère porte-parole ngana comme son mère porte-parole na bivie non na sala boulon ta bi tete sko ta ou via salinga na idéologie na première émission na leka émission liboso Hélène Kalema wana raga voilà. À l'époque, wana Hélène ana moi kwede. Dans les cas d'émission, ba benga banini. Sko pour les cas d'émission, il faut une idéologie à Rombo Tunani. Idéologie na eza boye ay pour décomplexer musique congolaise, ba musicien ou les ba beta musique, ba comme ko laksaka ngala zana mituka, ngala zana boye. Abi non, il faut yondo salana apesika sko idéologie na koti na kati idéologie na kena travailler idéologie. Tant na bimi na TV scandale. Na ina ba récitation mutakota ba récitation na musala qui portait parole c'était moi
On a sur ça la récitation. Récitation, donc avant la bande koloba. Faut na bande récitation que pendant que notre musique était bafouée par quelqu'un, il se nomme M. Moïbi Monene. Au lieu de parler de la musique, il parle de ses biens matériels. Ce qu'on idéologie, chaque émission. Pas tout ce qu'on. Il y a une récitation. Il fallait y a des locasika. On a un roi na quartier la tête, vient nga Faustin Jate. Vient nga Faustin Jate, vient nga Situmbo. On a respectera trop. Mais on a bêta qui bab. On a Situmbo dans latino. On a latino. Vient nga. On a directeur marketing à latino. Ngai na kuti ba Faustin Jate, na kuti ba vient nga Situmbo na BCBG na BCBG na kuti Roger Ngandu, si je m'abuse pas, wana ba Mosaka na maison mère na Rojani King Tequila Charlie Balaka te Charlie kutu azate azate papa. Oh, tant yo ya siko tant ozana pas porte-parole. Pas rombo tonani. Tant on a la commis porte-parole. Vous comprenez? Bato on a kuta. Viens à mon boye nani et même au bout tout. Bato on a kuti na TV. Il y a parce qu'on a compte ya idéologie là moi système. Vous comprenez? On va porte-parole ma bazar zana no mingi vraiment te. Vous monde. Côté na jango, ngas ko na une idéologie récitation. Idéologie récitation beti bangoni oso. Donc porte-parole moi ya ka panza suki lo nganga, lati bitendi ya rouge. Donc avant la bande koloba na ba non récitation. Pendant que notre musique était bafouée par quelqu'un, il se nomme M. Moïbi Monene. Au lieu de parler de la musique, il parle de ses biens matériels. Wana siko nani wana. T'es à l'époque, t'es kasi wasko vient la biso siko Kofi, azolo bela siko idéologie, ola lobela ndule, ya komika bugera zuka mbundu ya kala kingani biso peto ela go to. Bugera kididi ya kala bo to. Bugera nini ya to. Wana Richmond. Ngasi ko vient siko tanga Monica idéologie wana na enango atike ngasko bakar tout. A petit homme tozo bunda dego. C'était pas facile. Wana rambo gangeli ngou. Papa, ozoka ba porte-parole à l'époque. Ba ngoni oso balobaka. Ba oya ba émission makolo. Mais garçon sexy, so jour wana na lingi ngubu. So jour wana na lingi 600. So jour wana na lingi Wangler. So jour donc car tout est réuni à l'époque. Ce que moi bolobela ngwate. So yeka kolobela ngona dimanche na TV ba. Ngala keka mangu na sombi saki makala na cheli kolo. Na ina ngone émission. Mais le sigoyo esuka wapi? Le Richmond à Bambana. Viens ceux qui tobi à Bambama. C'est trop dur. Au moni ba musicien belé, ba négligeant entourage. Ba négligeant entourage. Idéologie est tombolio fo simbang. Vous comprenez? Idéologie est simbio ou est tombolio fo simbang. Bon bah comme la succès. Allez, mounaka, nesi na utolanda dernièrement, na joué chance à kolekate, na landa kon kan na Afrique Info, que Pecho nani et Robinho a fini ba porter parole. Abi que ba porter parole, c'est soit demi kala bani bani. Petit Robinho. Est-ce que tant on a zala porter parole Robinho zala tant on a sexy Robinho a même maison mère a outé pas bien abiso do à Congo do à Congo pas que n'a pas Kaluji n'est oya maison voilà yokuto yebi histoire na soki musicien artiste musicien compositeur ou interprète correctement on a besoin un bon porte-parole pour biso rôle na biso ezalani ya kolaki sa vraie valeur ya artiste musicien c'est-à-dire muto aval bomebima. Pour ayoka déjà les nganzembo, il faut avoir un bon porte-parole pour expliquer genre à baptême makambo belé ce que Robinho azane danseur. C'est tout à fait normal à finga porte-parole. Oh Robinho danseur. Yembe na fokal. Yembe na des questions ils nga. Kasi on a l'obiti donc ngani na autour na yo ne peut pas na ebisi yoke bana kin bazola c'est mon petit à moi. C'est un danseur. Robinho mon dit danseur. C'est un danseur. Ah, Missette Mayemba. Dans la maison mère à Sala Vocal. Oyebi pourquoi Oyebi batebele ba comprendre. Na Chantal Bis. Na beto na ibisu vocal on paye au salaire le lope Robinho. Ah ça va millions de vues. Musique na YouTube. Ah ça ba nini? Ba millions de vues na YouTube. Robinho Mundips. C'est normal.
pour ba danse na ba balinga ngo so ebisinga ba danse na yebi yango ebele na lela bana nga na parler ale bina na ye ku ale bina na ye ku wo na yebi yango akobeta million tende mais acha nzembo so rebeta ata million to ba yo se sous-estimer ko bino mundimisa papa makambo nga na oloba yo za journaliste yebi yango pe bana king bazolanda nga bana poto bazolanda nga quelqu'un o finga mutulo wa Roger Ngando finga mutulo wa Roger Ngando mukala finga le pauvre Charlie Babalaka wa utoti kabiso mukala o finga Mosaka mukala o finga Sankara mukala o finga nani Mbonzo mukala o finga Dadi Mula mukala o finga ba porte-parole assez belé ba renommé on comprend ba vient na biso ba Situmbo ba vient na biso Pacho Panda ba vient na biso Francis Kalombo bazaki ba porte-parole ya artiste musicien. Toi tu passes à la télé pour les insulter comme ça. Mais les gars, c'est un peu déjà pardon. Ah, t'es bon. Pardon, na yo kakiangote, mais on a landé ka débat kaka na émission na yo. Na mo ba porte-parole ba olela. Bon à l'époque, nous sala biso to commencer na zaki un peu bise tout le temps na musala PMB na chef. Donc nazaki. Merci beaucoup Toya na siko kolongo pas rombo tunani. Et ça là nini pour ya maison mère. Bon, viens nga moko boye a déjà tipo. Viens nga l'homme a acheté. Hein? Acheté non? À l'époque. Oui, acheté. Venanga Drisha tipo. On a la longue, on n'a pas vu, et pas globe terrestre. Pour grand frère Nene Tabetenga. Grand frère Motunani. Grand frère Motunani. Abetenga Salaine. Betanga Nzete la Moutou, la MC Odega. La langue à l'hôpital. Bon, là, on est. Tofandika, bon, à réunion. Des à globe. À l'ingaki zong à Nemikili. Avant de se tourner à réunion. Abino, Nengezawana. À partir d'aujourd'hui. Na tiki orchestre na ngai na maboko wa garçon sexy bando gangi la ba musicien bino tout ba musicien donc ba poto lisola mnezo beta matei tana na uti poto na yeli bilamba onga na sombelete batu na poto batindeli awa na kini batu ba yebika ka porter parole ba musicien boye banité et tu ba master moi yebika ndenge zaka ezaki na façon de motiver bango ke bango ba koma pe ouais ba misala pe bango ndengeza wana lupango salongo sexy amatakuna ba kartu ba clé na maboko sexy yaya je wala gala kufate yaya grand frère Omoto nani ya politu lani vela ngai to so bien yaya bon blo msupe za kanza même ta utiliser pour nazwa chemin o lelo ngana komanango pour na vie kotala kan négativité vous comprenez faut ta négativité na positivité vous comprenez via landanga la salon yela ga pour la gérer blogal de golay nanzeta gari yaya badanser ba bien petit coco boba kudu la tétracycline ta kao ba masalanga ba chimelo ba meminga si no pit na lamuka bona zapi na biya na kufa liko biloko botika wala globe na poto et après ce que on s'en est okuta na vela ngati Adrisha tipo abi na bandaka émission na ngai ya liboso et pas Hélène Kalema na démission na pe et pas ya Hélène Kalema a démissionné na Richmond officiellement pour mutabana mamba démissionner na mamba musique ezanga asali ma lettre na nga ba na élection na ba karibu variété ba nini que non na démissionné na nga na parler na banda ovela nga Drisha tipo to sexy oui vite oui rançon na lela yo fort vie de la forêt de la forêt lela yo fort abi pecho ya za guerrier tu as guéri tant que tu kolongwa tu regretter pour wana mpangi ya système mais ve la télévision na lisola leli a regretter le pourquoi na longue côté bon ça va donc na so na de la forêt yozo numéro na ngango azu numéro bien na PCP numéro na ngango va na parler les mêmes jours mon a chomboleli nani Adrisha tipo petit na sexy ve bonsoir ve abi nazana vie na de la forawa na otobetele li solo tout mais alobi yo lobi foleka na la zamba o ya la zamba na ya la zamba na la zamba bona oya na zamba bilanga fo ya la zamba mais
zwa numéro ya Monib benga Monib au solo la na ebobo ba na komi numéro ya Monib ba ok na fandi tuzena masala nga moko Lulu Kinzonzi tu fandi ya boulot ezwa biko ya boulot ezwa bi là ko to kete au moins déjà que boulot ezwa bi na maison mère na cadre boule na fandi pe bo papa na vie Monib première fois na mon directeur à marketing ou aza assise ou ayebi ko solo la na batu lo vie wana zati na benga vie na Monib production personnel ve et ça la nga passi na benga vie petit frère ouais prise auto benga nga mangam na yo mais faut le kalobi na la zamba comme ça tu bandeni to sala nga bi OK merci. Et dans la zamba, donc on est déjà l'ami, ma stratégie, na yo ndeko ta yebigate. Bon, première fois qu'on a mon vrai face à le roi de la forêt, le roi de la jungle. Fait bah na kota la zamba bah umtarumbo à l'époque yebigado et la orchestre son mon mutora umtawera umtajibe umtalani on comprend umtarumbo mais ka na masala ngana ka na obanga po na samba ba beta ka batwa na mituna na finga mutute na raisonner na ça to bagarande héritier on a hérité Wata président héritier Wata na à l'époque te yo bit les ignes des polémiques bon d'accord ba polémique ngana otambo na Jaguar yena c'est léopé ba sombi ba Jaguar sko ebi kandule nde tambola kati moi bêtise faut que les kakawana ba nini ba ngona ba seleo ba menaça moi be kirio biso tozala ngo hérité pas on fouté na lemba les tanga na ozonga na kutani pene hérité na bia bon talaka à l'époque là qui moi muté ça la bien terre nazana likaku na ngamo boyemba mona ke ozoye na PC kombo hérité on a so guerre guerre kaka à l'époque parc na bimiti Jaguar na ngali bossa carrérité il est pas simbi bagarre na lemba bambila baya de la forêt tinda ba maître ninja baya tina siège à Richmond na bambila IP crime et ça la scandale allez na scandale wana mutazo choka munene ça la nga pasi on a le bac il faut tout respecter même bateau bazar na entourage de so Charlie Pakalingomba Charlie so bat ba mona ke na cicatrice munene na mutu ba bete lichette na mutu na bana lemba pour ya les qui n'a pas hérité toi ba cicatrice Charlie Pakalingomba ya la raba mais ça wana te azolanda ngo isa net ils ont mauvais souvenir na linga ko kanisa ngote biso to sala ngo lokwa ba blague mais batu musu batikali na ba défaut ozomona biso to sala ngo pona lokumu succès ba okake obundene héritier pour héritier pas na kombo ya makasi ba okake ozomona mais de quoi tikala na cicatrice o ngamona koma ko ka solita on a comme na maison mère mais na koyebisa bana kim scénario ele kana kata la zamba na za premier porte-parole à ça la test na orchestre tout Gaston Okoti ngai on a créé idéologie oh non na nenga mabete moni ba ebisinga ke le photo ça test ba porte-parole na ebiteske ba porte-parole bazalia yebika la zamba wana play ya basi ya mibani ebisi masalanga tama mbezoleka ya oza touche ya na chapwa do ba bimisa onde ngamo ko debtu na ye nzoka isalema ba bengali na nenga système na nenga ya wa bas na yebi kuteke vieto la ba stratégie na ye ya ngana odiete bendi ko pour kombo tunaza ça na ba scanten ya vie kings maman na jusqu'au scanten na coin je vais na ba panza manina la tisco linette ma face na monaka moni bazolukanga moni ba moningaka bat ba laxi ye azakuto abi sexy pour ça na kuna liboso wera sale loko pona yo vi ba tu bele ba matiku na ngapele matabi ko matana ote yo tele makampanzi atu benda na master tout est mpanzi yo za porter parole loba no moi les loba moko ko se pelisa bana kini kita yo bazwa ta porter parole morote na mona fi moni ba tindikanga yo na master na papa maison mère wana ezaki pour mat escalier wana ezaki jeté maître Janji kwa beta mista nanga mata katikata miso décourager nga ngobitini na yene abi yo esprit kaka
même si masala ngazela na omata na mati na mon de la forêt on a 12 wenge na 12 de la forêt mon ngakati bobino bokita kitana yo na ebiti aux musiciens to te beng ba porte parole yo ba suki na ebiti aux anani non boss je suis un porte-parole bien c'est intéressant ça va bien de la forêt mais c'est intéressant na comprendre maman ce yo que ça qui 12 tout bazai ba ici on va quitter oui quand son atune est-ce que journaliste ni nazaona wana ba Marius ba Joe Star ba nani wa Joe ça na CCT na CCTV plutôt papa on va journaliste abi mon habité est-ce que porte-parole na biso moko ya maison Meraza est-ce que pauvre otuku fanani Charlie Balaka zaona Charlie Benda menacé to pesa na mbote mais tant bazo benda kwa ibeke no noko wana amuta osaba jete poso na mekina iba je wana ausopanga libanda noko abendani sko papi le prince le roi a encouragé moi bigi abilo la la kisabatuke ngane na laki na yambi sexy yes ko buleke ba linga butu ayambanga amati la podium na loyenge papa maman abi bon je sais pas porte-parole musuni nazara Sinaï webit wa moi Sinaï mati abi bo Sinaï pour tout ça on a nenga mabete yo zo rôle la journaliste ba ngombalé ba intervenir hein pas des fois sénateur la zamba plein ngamona kave abandi kaboy abandi papa le prince maman na papi le prince là lo baneli ngala ba ba mesala alinga lo ba français liboso la zamba we rakatsaret abi papi ou décevoir nga alobi France papa abomi Maurice Crévis ta niveau ateko bibi c'est ce ka ba kunda ya ba do tube su ba beli donc a fondé français la eboko le roi Hollande ya lo baga tu la biso moi ma papa là tu la biso au théâtre Hollande là c'est plan français le big dad oh là zolo saliki en school là la émission c'est dégaté ba papi non na we ramalo bana podium abi papi le prince au décevoir nga je suis déçu mpayaye mambo boy abaluki skoshenga sina atuna boyengi na muli pe sina yango ni mbando sala nga baje na pete esko na mati susu na English na moni sko ye na English azati ndesika debesa ke nini ekatanaki na English nga na muto te na yebisi I speak English very well but to prefer to speak English Mouké kaka, parce ya asuki. Même si on a le anglais moi bien. Si y a moyen, tu peux le anglais pour battre mon hey, la Zambie gagne après. Donc c'est-à-dire, quand on a bêté les solos en anglais, la Zamba kao, bazwa garçon sexy bachina mutu. C'était scandale. Et ça qui est grave. Voilà ce qu'on a maison mais okuta ki ba Charlie Balaka na papi le prince na kuti na Sinaï na test nanga we rapport RVCT que zaleka po nanga ayo ozo porter parole mon Françoise international fiwa na musu aye pe ozoaye to comme le roi 5 porte parole fait ce qu'on a 5 porte parole ba ça la deux équipes na deux équipes wana dimanche kaka vi moni ba bisinga la ta veste la ta boboboboy ouais de la forage au présenté bino na Caribou variété à l'époque na petit nanga moko Peter Memba wana auti matadi ya uta matadi parce que tombé ka na kini va présenter pe na kini banini de la forêt na émission Serre na biso Mami Lela a présenté biso comme ba nouveau porte-parole na kata wengi musique maison mais ma va présenter nga et lo parce que ça histoire la sepela la ngwango wana ventone na suka test bien mais biloko wana il faut katango on va souki faut la longa cheve wana qu'est-ce qu'on a dit que moi look na nga wana ngo sala nga puisque ba congolais ba mingi ko juger batu na ba valeur mon parallèle mais nga sikoyo avec mes chevelures na bimisa sko ba valeur absolue vous comprenez mais vers le faut na kata cheve na bisio mais nga na master nga dudu kinzonze zaka problème nzela malgré lo yenge to comme na pa na bi mais viona na kata cheve na royata dudu bi suke ko sa ni suke ko la nango papa
suke kolaka musala to banda ko lukango wana na ebisio to potana masa ke yabi so boyi kokata sukolo bisanga pe su tenga na kenanga so na tika linga mona bi masala nga vraiment to lo bana raté il pas à caprice le nzele punga mona yo luke na sombi gilette na peine pour pas zalaki quoi faire ya na mi pantika la kitira bien le molanga cheve masa sombela ngala o Vitalo Gaillard abutaka we bakato si bapelo Vitalo Gaillard pour cheve za kitia à l'époque na okuta banoko bu na ke karibu variété l'état ba vanzenga la kiti Charlie Balaka siliki nini fungana telema yene ngaza ya kovanda de la foraza wana ngana kovanda tenga fona telema lokwa baninga nyoso fo papi le prince be sinayi mokasa nini avanda siko vie moni ba vandisi nga kotoyo avandisi ekote kula de la forêt la katikati waba esika makambo ebebaki amile la bando tunanga meyo to ebi pa rombo tunani na bandi ko décortiquer nde na pesa wera komba igwe jour wana Narata Karibu variété. Karibu variété. Combat Igwe ya wera yo num to pesa. Mon frère, histoire ba changer te. Wa ba Céléo baza, ba Lacoste baza, ba héritier baza. Histoire ba changer ngote. Ngane mna pesa wera komba Igwe. Ta nga na koti. Jour ngona ye, olena la ta veste de ba senga ki ngala lati nzambala e kota ba Nigérien, na zunini wana ba Nigérien na che, wa ba nini ba motus ko ba bimina ba veste, ngasko la bimina lolenge na ngamoko. Ta ba pesa nga maloba, olena banda ko loba na tourner de la forêt, Igwe, idéologie koti. Ta fungo les portes. Tu moni Igwe, wega oye, Igwe escape de la foraza ebi ke mtapianga kombo neza garçon sexe. Ayebi esikaza. Sankara ebi yango. Vena nga pacho panda, ayebi yango po ve pacho panda tilelo abenganga ka Igwe. Ve pacho tilelo. Azaviete quand même honorable pacho panda. Je m'excuse. Honorable pacho panda benganga tilelo Igwe. Tilelo so to kutena na honorable benga Igwe Olivier wana yo diga so koyoka kombo wana pesi wera en pleine émission na Karibu et ça la wera ndeni kasi makambo fungwa makati po omoni na maison mère wera ako sacrifier te pona mutu akala so moni wera fungoli bo porte mukie c'est kaibi ke mwana pa yaza guerrier donc wera lingande te bakimisele ba guerrier yeba na yo musala sondo yebi musala te komeka na ba guerrier na yete mais soko yebi musala papa komi guerrier ata ko beto kara wepe bopesi bonjour président bonjour na ebité les ambons bamba on balebele on a sa boy aboyo mais la route malemsu c'est de la forêt sosko yebi été wasko biso wana to yebi na yete au monde yena ba ninga ba Charlie Balaka ba yeba PPC na mbota maboko yupe so zambuta pressé oyena loboko papa osamba lo mbongo kala o chama loboko ba tia ozima loboko no kamuli yango teso ezo sala ozo kisa na poche o comprends ti balé malembe Charlie Balaka nga créer ce guerre bakabolo biso équipe le rôle sexy aye sexy équipe. Il y a Françoise, na Peter Mbemba. Yo tikanga l'équipe lo, dakala parce que ba kabola biso ba chaîne. Parce que yelo ko ana monnaie loko là, ba bomi. Fallait une équipe payer, ba changa équipe na ye. Bozala loko na yepe. Ba changa équipe na ye. Po to tikala ka ko sangana na émission vraiment té. Ba mo ba chaîne mususu, biso to chaîne mususu. Ozomona, mu pepasika na bawa kala. Siko petit langa philosophe, alaki mystique la philosophie. Peter Mbemba, le grand philosophe. Petit wala soka timoli philosophie TV zoganga. Petit langa soazi ngamo nazo mema yo vanda no na programme. Papa vanda no mama vanda no na programme. Pesa no ka programme ba rap, ya ba concert to na ngosuki wana. Moi mabanga na yo. Peter Mbemba yo niata philosophie no do nazo coacher. Ngamo ko na vandeli bitumba ya wenge. Papa ezaki scandale. Équipe wana orolekela wapi bitumba wenge nga mona va vandeli yango na ebisio ndeko nanga kokate Charlie Balaka pe son âme
qui m'a dit qu'il n'a quartier là. Ok, des latino. À quel quartier là? Bino botikal bo bundaka. Article ngai papi le prince pas kokité à quel pas bill. Si na hyper kokité à côté de son dakwa libala zoka kenda wa. To tikali ka biso équipe là so na ba petit na nga ti na okutana na vient nga mo bo Peter Tiani. Pour nga batunde ba orientaka nga na zaka reconnaissant. Vient nga Peter Tiani bisinga bi sexy. Dans l'andako tu parles bien. Mais mon idéologie na yo wana ko créer aussi créer zamba zamba. Pour zamba zamba ngani mna créer. Zamba zamba au trésor lumière à présent. Petit na nga il dormait chez moi. C'est mon petit. Trésor lumière petit na yo. Petit na nga nazwaka en Africa TV na radio. Nga sexy. Pour moi qu'il est comme na ngone ingratitude, ngani mna zoyer il dormait chez moi na Kasavubu na Bomboma. C'est mon petit. A créé mission. Pour na kutaka idéologie de mission. Mais idée on est elongwaka. Idée on a ce que zaka neni. Ba zoka ba répétition ba sa nini. Ba okina olekisa. Kolekisa. Vient biso moko grand frère ya Marius Monga. Hein? Yemka bandaka idéologie wana. Tonga na ye idéologie ngo pe ba koka ma bitumba ngote. Vous comprenez biso ce côté na on peut pas sika quoi. To memi va wana bu. Idéologie ça nini? Efandi. Zamba zamba petit pas na moi courage de recevoir moi mi sapine on a recevoir ozomona esimbi ce qu'on a kenda que mission on a BRT Africa wana patron ya chez nous Alex Stema Ibisuka Frank Stema qui collègue là na BRT Africa et pas Bordeaux et Beli Popo Jean Bordeaux et Beli Popo allez patron là na boss chez nous. C'était moi peut bon peut-être so pas au bout des gars parce que wala biso pe bambiaka tant to yepela ndenga idéologie vous comprenez ngana c'est pas journaliste mais ngana porte-parole mais vous créez car moi émission Afrique tant ba na yero créer idéologie en Afrique Peter Tsena benga ngana préféré mission o yomo kondefo au présenter kayango mais vous comprenez noter idéologie OK nango eza bien mais est-ce que bango ba osala idéologie ndenge yo olingela ka po yo yebi tango créer idéologie yo yebne ne omemelango kavandi na bandi DG Peter Tiani azolandanga le grand journaliste azaki DG na biso ya BRT Africa te azaki oui DG directeur général adjoint apesinga idéologie idéologie ngamon attaqué il y a on a bandi ko take première émission na émission sport émission la ngande teningi saka kini na bimi na TV na zo ya bona o changer mon ko ma lion mon ko koiko mon o ya mon na bonga min koi na émission kini ningani sport et beti émission belé bongo premier jour émission Zach le scandale na zo appel téléphone na kata plateau et planté bon téléphone est planté à chaîne au dimanche depuis chaîne ne banda c'était Maya Zawana au dimanche ko sakanate takaka émission zamba ezali na ba rediffusion te reka des émissions mercredi jeudi mais kuna sikoyo na batenga na rediffusion tongo. So kuna yo kende usosa yo kuna yo ndo sala nini na kende ko sa na créer sur émission mususu pour na zo isu mutu na sa nini na tia pour na garder idéologie na ngai pour la ngebe émission ne comme presque na ba chaîne nyonso ezaka boule na ngai so oya koto yo mo bande ko sala ezaki manzaka makui ne monsieur PC bakta ko sakana te papa ba tu na biso moka babando bundisanga na vandara boy na mona piroja leki na te va fingi ngai. On a pris Rojaza porte-parole. On a pris Rojaza musicien à Opération Dragon. Malinga musique minga la ndarabiso la cible la chaîne. Mon bzou boni ba begala yo. La libo boloté. Le ba ketchulo le bilelo la terre. Garité. On a pirogé. Moi la mboka. Histoire va changer raté. Histoire va changer rien côté. So mon muta changer histoire. Et ça va te faux finga. Non a fingi te no beta di solo par rapport à histoire. Azaki chanteur et Opération Dragon. So elo ni sali otika maison mère
aucun de ceux pas Bill directeur marketing. Bon, mon histoire oyo nalinga ko timola yango vraiment tepo. Bon, nga na maison mère na ko ba problème sérieux. Faut tous avoir sérieux dans mon kili. J'avais connu des problèmes sérieux. Na vandi assistance vraiment à quitter. Malgré savoir-faire pour nous comme le roi numéro 1 ba porte-parole pour nous na créer na émission avant na bandasco émission na yo ça l'appelle pas frère nanga Dadi Moula. C'est Dadi Moula, tu parles tellement bien. Tamboa na orchestre bobo tete na besoin faut ya maison mère. Ngane na zo Dadi Moula na ya maison mère. Na orienté ndenge na sala papa ay maison mère pour natika li doucouté. Ndenga na ye ko banda émission comme chroniqueur animateur plutôt puisque batuming bakanza so ko les émission faut journaliste était journaliste faut tanguer la voix journalisme mais avant de biso to sala ba facile voilà biso to ba animateur zolanda fallait pena sala moi ba cours moko boya muke pour moi maîtriser zala wana vient nga Peter Tiani azo ko encadrer nga azo memanga na RTNC zaki na ba cours moko wana moi ba encadrement ba nini moi accélérer quoi kende pona zo moi maîtrise ndeni babanda émission ndeni bashitaka ndeni ba yo bika ba blona mino na ndezala na yo sala émission manzara mankoyi et tombolinga na ndenge tombola kingai mais na suka na ko kutana problème moko oyo e décourager un orchestre na biso kutana problème dévoiler penato ko problème na kutana na ngwali bosso ezalaki on a kata mutema faut le barali kambeza vérité toza na maison mère malgré nyonso tozo sala vie monim ayo comme secrétaire général a remplacé Elliot Bondobe. La ville absolument va Gilles Massa. Azaki souté. Gilles Massa pe na kutara na maison mère comme directeur marketing adjoint. Azaki souté. Poste wana ki directeur marketing etikali vide. Papa de la forêt ayocha Dr Pichu Muzungu directeur marketing. Docteur az infirmier. Asi sakutu nini ba docteur Tachu Baratonga. Boyo che directeur na marketing na makambo nini. Yé na maison mère azaki nani azaki bureau ya flamme amemela ka flamme kitar. Docteur Pichu Muzungu. Docteur ko ngasko natali. Ndeni mutu bo po moni musala kolinga ka te ba chelo muto wa yebita zo diriger yo. Ba buzo ba nyonso ya obanda ko sale ozongela bino. Ndesika marketing à maison mère comme ko sa nini kochité amosa ba sentiment na ye moko ko sa ba programme na ye moko non tout le mais ya za docteur Achu Baratonga na marketing a ko ya osani ya orchestre loi maison mère orchestre loi wenge musique à maison mère directeur marketing à liboso zalé nani Moni production imaginez-vous bozuma Moni ndazaki wana ko bo kiti do bo bambé na selo libata botikele nani Pichu docteur a dirigé ngai vraiment na nyonga est fort ndé siga ki na nyonga ki fort pour ngana za claquer porte à maison mère na nyonga ki fort ko yepes ko tanga ibike ngana na nyonga pona ye akomi ko bundisanga amozo ba musicien azotinda ba ming na zamba bémission nga comme ça nesi ba image faut le msunga moko skolo kala lekela ki bango na idéologie ba ba kozo ba image nzoka ba ba lekisa mercredi jeudi ele kambala moko nga siko lena lekisa ba image na ba répétition wana nga mukolo idéologie na créer ba idéologie na nga mususu na omi ko vandisa batu na ba archive ya wenge musique à maison mère na ko vandisa bango na ba les à côté ba image ezala ko batala kate o wera sona bande ko cha poudre azo sekala mutu mobo ngala zwi na ngango bango pe kidiba ozomona na ko créer siko concours ya banzembo donc le roi hit na biso à maison mère l'album est bimi chanson ya mission na chanson mission tozo chaba thème ya nani leki tozo sala yango ba concours ba bazo voter na bandako mais kuna so bakocha téléphone et nini ouverte te ozo comprendre ngasko téléphone bazo benga mado ba 20 minutes mon ba benga ba ça ba proposition ba na ba onyo sou ba critique pour na mouvement le quoi ne tombolinga lisusu ba ko ikao azali na choix te fa ya kaka ozo comprendre mais na souka na yo ça problème on a sala accident nene na salaki assistance orchestre etenga na fiva boite pe mana souffle nyosu nazo bimisa bolama wereze belé pourquoi kana beta ya mabe bolama neze belé so nga leo na koma sexy eza pona ba vie na nga rombo tunani eza pona ba vie na nga de la forêt
comprendre nde lelo nakoma sexy na moi considération de la société. Na monnaie ça serait mieux na démissionner officiellement au lieu que les la TV ko finga non na sali lettre na démission mais souvenir mon azana on entend que la vie monible lettre démission bi que vi on a boya ko signer lettre na démission boya na mutema moko sexy raisonner na bi TV na ken ba réseau ezani na bi réseau liboso puis tu as ko diriger comme directeur marketing c'est honté l'orchestre le roi wenge musique maison mère Yami Balé n'a expliqué, Piazza n'a choisi, à paraffé. Comprendre? Oui. Après, ok, nangai, pas na zone na parlé na oka, puis na bienvenue tenda. Abengi. Abengi et madame. On a besoin sexy pour la mettre à téléphone. Abi c'est que ça t'a déplacé. Tu so aza aye, c'est que venait de la forêt pour ça solo na ebobo. Pas tant na ya bisinga na sur téléphone à tout le monde, la bengi venanga de la forêt. Alors prise abi est-ce qu'on raisonne? Prise, raisonner, à réfléchir. Navanda, parce que na boule ma moussous. Abi, si à moyen tout coûte na lobby na la zampa. On a de la forêt. Merci. Ouais, il m'a de la forêt. Le quoi ils ont une décision na boya ko décevoir vie que na kende, na boya proposition na na va na ndako. Mais na vie tout monde coûte na biso la kenda la zamba, la kermesse ses aka, na zaki une excellence kuna. Vous avez une vie. Mais garçon c'est toujours qui est presque dans chité l'émission d'habitude les lots n'a habité au loin maison mère au salé pe moi par coquille Robert moi tout pas Bill Clinton. Bill Clinton c'est mon frère. Bill c'est mon frère. Bill Clinton c'est mon frère. Donc il y a quelque chose au bête sur la Bill que yo bête tout pas Bill au lo bapé que au longwa. Bill c'est mon frère. Bill na kenda bête tout kuna tes orchestre nanga. Ti lelo nazala kana orchestre Bill. On est orchestre nanga. Tous avons cofondateur orchestre wana. C'est-à-dire atana musika. Ngana bil to bandi musika. Je te dis ba Geneva, ba nini ta on lo ba bobi la zoka. Ayebi to beta bandu lenga rappeur. Ozo comprendre. To uta loin. Na ndenge vraiment likemba so vraiment donc il était comment oyebi. Bill Clinton c'est mon frère. Kalonji Didier wa mwana wa mama mwana wa tatu pilje wani c'est mon frère mais sikoyo c'est pas du tout mon papa Sankara d'écoute alors baba tout balonga maison ba mola te bakale ce toboka vrai ou faux là wana comme mabe wana te batu tout balonga maison ba mola te bakale ce toboka zoko c'est le maha tinako ça veut Sankara loba ngo batu tout ba yebi ba Hollande biso ba Arnaud de Waku aye mamna loba ba Monique Kassi Momo Kassi la femme la plus fatale de toutes les femmes françaises mais ça Naomi Masamuna ba oyoka ba yebi kino Sankara loba non batu tout balonga maison bah comment ça c'est une politesse grave. Comment vous pouvez autoriser ça? Quelqu'un comme Sankara, il passe à la télé pour nous insulter. Comment vous pouvez accepter ça? Motoloko Eritza Kolata Kaleso et Toboka. Motoloko Fabrigas, Akolata Kaleso et Toboka. Namwano Kuto Robino Oya danser na Tangeska Kolata Kaleso et Toboka. Hein? Porte-parole Nino à la maison mère, bien ministère Nino à Kolata Kaleso et Toboka. Par contre, so Ayemi qui va Kaleso et Toboka, c'est que Yem Dalata Bakaleso et Toboka. T'es passé que Aloba, parce qu'il faut prouver que Namito venu, ouais, Hollande biso, au prouver que tout balonga, c'est-à-dire Likemba, c'est-à-dire au maison mère au pays, c'est-à-dire au comique au Kemba, il y a Likemba, papa, c'est-à-dire au raso sans sortir. Papa, au mon ami, on a ticket à 2020, hein? Tous en on a respect, hein? On a ticket à 2020. Pour tous en on a 6e mois, non? Hein? 7e mois. On a la ticket à 2020. Donc après quelques mois, on a sexy na nango. Comprendre? On a la chemise, il y a dolce, hein? Il y a olobaku touté. Vous comprenez? Né na aboye, né na telemi boye, ngai sexy, na la ti kaleso etoboka pour Sankara mutalobi. Yenda la taka kaleso etoboka. So balandeli ekutu bien o ya yele msusu na ngenza. Oh, c'est vrai ça. Mais je te jure, je ne pense pas que non. Sankara n'est bien plus qu'il n'y a pas de considération. Tu aloba pena muso botia tembe o yambe na émission longa na maison mère a okemba so botia tembe ala sakadi. Oh, o makadi toboka. Mama na nzambe na ngai na lobi mutu lokola ngane na telemi bo. Hein? Na yebite, to solo na lobi. Hein? Nenge ngama donc na telemi bo enta na ina car na nga danger, car ya libanda, obima libanda o monika, na za na téléphone na cher.
ça c'est moquer avec des gens. C'est moquer avec des gens, mais c'est les journalistes. Comment vous pouvez autoriser ça? Ça c'est quel comportement? Quand les Toboka. C'est une insulte. Naza neve à Papson Wiolo. Vous comprenez? Papson Wiolo na Paris, naza neve à tous international, naza neve à Chocho Mampouya, naza neve à Aimé Mampouya. Vous comprenez? Ba prêtre ya kotanga kutute, kota mère, kota père kolobate, sko yebisanga ba leki na poto, ba ya na poto. Na la takaleso etoboka ebandane nga vraiment sexy. Na la tikaleso etoboka pona ça. Sankara de kuta yolo bake batutu balonga maison mais bala takaleso etoboka. C'est ça donc ça kaleso. Tala. Bana bazali na ba griffe boy. Oyo. Pantalon oyo. Eko tobokela wapi? Ah, mais kaleso etoboka te Sankara. Ouais, nga kutu ya griffe. Ouais, nga kutu ya griffe. Bon bala ta quoi grise. Ouangeza ya pembe et continue à rouge. Papa, ça c'est l'impolitesse. Quand les souhaits au boca, je suis père de famille. En plus, aujourd'hui, nous travaillons nana baba musicien. Je vis bien, je vis chez moi, dans de très bonnes conditions. C'est quoi ça? Ça c'est moquer avec des gens. Monsieur Sankara, fais gaffe. Moni ouwenge, les leçons qui tapent na babadir nabino. Na sepelaka na opo okoma pe kobeta er mo ndule un mo pe na mono mo bandule banino c'est que okomi déjà comprendre que nzelo yo tambola ki liboso ezaki nzela moko ya mabe, c'est pas le moment. Vous comprenez? Ngai na s'excuser na ba parents nyos tout ole msu ba moni que non na la kisi sous-vêtement na la télé pour va dire mon sous photo linga toté mais la moi avant pona no to kufite lobita ngo kufa ba lobaka c'est ngwe kuto ngana la tibota senga pembe bo sko kaleso ezale to bogande Sankara la tenos kaleso en alla ta na sengle. Merci beaucoup, merci. Comprenez que tous les bongo na garçon sexy, aux qui bongo porte-parole, a évolué que par Rombo Tunani, mais hommes et que les capés par Bill Clinton et si ko lelo Longola qui a école pas Bill Clinton le bas orchestre si le loza si le loza na les samouraïs oh un orchestre na biso mais le siko pourquoi obungi na scène nous on a sauté la musique aux athées tout aux wapi tout ça la nini en fait garçon sexy et ces derniers temps dans sa agence nangai il y a management. En dehors, il y a un travaillé, dans un coordonnateur général chargé de mobilisation, dans la fondation Mounene, FPT, Fondation Patrick Tshisekedi. Je suis le coordonnateur général. Patrick Tshisekedi, il est chef de l'État. On a salué, président Patrick Tshisekedi, on a salué Excellence Fachi. Donc, il y a des soldats et des guerriers. Auto comprendre l'idéologie n'engeza cette fois-ci za tour ya bana Congo to diriger mboka na biso kota mingi na mamba politique te biso toza mingi na action humanitaire toza wana pona ko soutenir ba œuvre sociale ko soutenir ba peuple démuni ko lutter contre les antivaleurs ko kota na action moko o ezali palpable pour aider la population na biso to bimisa na crise makasi o to zazanango c'est un peu ça donc garçon sexy na comme coordonnateur na fondation Patrick Tshisekedi coordonnateur adjoint chargé à mobilisation et implantation le coordonnateur général c'est Clément Mata qui me suit na salué et puis le deuxième coordonnateur Olivier Aza Lubumbashi Aza troisième cordon donc chargé à mobilisation et implantation na monde même FP tout na Paris même na Belgique même partout biso de tous coordonnés je suis le coordonnateur général c'est un peu ça. Merci beaucoup Toromi pratiquement souka ya traité na biso na garçon sexy na habité tam sous moi 2-3 personnes bateau balandio et na Afrique Info. Oui na repé sambote mingi na Frank Stemai na ko encourager davantage puisque c'est un frère to bandi musalo na ndenga pasi pour les lots, il faut bien tout au côté de ma solo to encourager. Mais na ko s'excuser non ba parents. Je crois que non, si on a l'accès été ba to ba nga le kala te val nga ba l'accès bino te poani ni to boka. Ya nga so mba sika. Aya na. On a l'accès na ba parents pour ba mona ke ba dire on a ba mbalo. Je crois que so na ba ina préparer mission na nga pepe na la taboité. O be nga na za na nzela na ebité so to yo kana to la ta ba pembe ou bien ndeni. So comprendre. Donc, il a repéré sa mbote mingi na Paris.
bana Paris tout bazolanda ngai na pesa mbote na Nisha Dongia motema ya Papson Wiyolo hein mama na Anaïs Wiyolo wana famille na nga ba oncle na ngai donc moi na suka ba mère vraiment to ane âge moko to beta ne le roi ba mister ko sa ko to blagiti na bi ke Papson Wiyolo photo soutenir Zach le Makasi hein ouvre madoki moi na ndako comprendre ko yebisa ba tu balanda info news trop hein Afrique info trop pour ba ozo même information aux madoki fiable quoi. On se comprend, bah respecter un peu de déontologie par rapport au monde bah net, au monde à plateau ils allaient rater. Bah on se monde déjà défouetté. Donc merci vraiment. Na opé sa mbote mingi na tous international Azolandanga c'est mon oncle. Na pesi mbote mingi na Aimé Mampuya, na Chocho Mampuya. Bah oncle nangai. Na pesi mbote mingi na Achille Wiyolo, mon oncle. Apesi mbote mingi na bayetu balinganga mingi Doudou Kinzonzi na bosani était ma femme légitime, garçon sexy, je suis marié moi. Hein? Katia oui. Oui, un garçon sexy na pesi mbote na bosani était mon ami de tous les temps de tous les jours, l'architecte international Richard Kakama ya mama net. To sara nenza batinda ebiso to sala. Et bien que moi santé dérangé qui ba bonne guérison, ça me vraiment abatté là. On est ensemble quoi. Merci beaucoup, merci to commis pratiquement Nasuka ya traité na biso mais na première fois, je m'excuse, première fois na chaîne na monisco ba idéologie na sakala. Oui na chaîne ba sombeli on a vitalo. Hein? On met là nous pour vraiment talaka Afrique Info quoi. Voilà. Afrique Info de Makambu. Les transferts les plus chers, Zakari Mwamba, les petits Zak, les guerriers de la presse congolaise, Chita Simaï, Toza Awa Nakata Afrique Info, désormais Naza Awa, Nabino, merci beaucoup, na confiance au Salingaï, et Franck Stema, Dissouka, Moutounanga, Tongo, il y a 4 h du matin, Tongo, il y a Likemba, Lélo, vraiment merci, Boss Nanga, et petit Zak, l'esquisse, son abosani Moutoumon, ils ont ingratitude à ma baie, hein, Nazo Boaka, Mirami Senga, moi c'est à peine, assisi chômage na Congo. Non. Merci beaucoup, merci Nabino tout, merci l'équipe Bomba Afrique Info, oh vraiment Botening à compagnie et merci na Maëlle, merci na Château, merci Pena Nabino tout, au Bozawana Pena toujours pour na compagnie ngai l'émission Oyo, merci na Batutu, merci na Pape Théo Moukende la patoche, Pape Théo Moukende la patoche, vraiment merci na yo, merci na Jos Mafua la Boba la Pembe, ya Maflore na Kata Belgique wana, merci beaucoup Nabino tout, merci na Claude Iba Claude, naturalisé belge, merci na Maman Lisette Lokange, là où repose le cœur des Chaps et Caps Kapangala, les champions. L'homme à la rôle, c'est Ferrari. Merci beaucoup les motivateurs de tous les motivés. Merci Nabino tout, merci à Monique Kassi et Momo Kassi, la femme la plus fatale de toutes les femmes françaises. Merci à Arnaud Douakou, merci à Tatou de Tchatch et les guerriers. Mon ami personnel, Junior Umberto Narobo Sanaote. Mon ami personnel, Junior Umberto Papa Nanokrea, Asnat Brokech. Merci beaucoup, merci na Modé Wamana qui j'ai perdu Samboka, merci na Tete Kankou, la beauté chinoise, merci na Morata, merci na Jolie Malanda, Charabondo, Charabouya, merci Black Panther, na Bino tout, continuez toujours qu'on s'abonne massivement à na Kat Afrique Info, portez-vous bien, Tokuta Bongo, na numéro Moussoussou. C'est parti. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notariat Conseil et Assistance Noka spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain des 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone, plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Banagin, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende. X-Bass,